bima na kokon. Esprit ya kokon isala ke mingi banda baya na mikila poto 5 ans 10 ans ba accomplir iloko minene pete ba prendre pe eloko pe ya malonga te lelo so akiti na mboka na biso ako mema un apport kokende na mboka komema ba valise komema ba voiture eza malamu mais soki biloko na ba yibi yo yango soki biloko no comme sur le terrain mbongo zaki nango ebungi nini etikali kati na yo oyo ekokozala un apport na Congo bima na esprit ya kokon omona ba opportunité o apprendre makambo oyo ekosunga yo pe lobby ekoki kozala un apport na Congo na biso. Bienvenue na biso na diaspora. Biso na diaspora tosolo na bosolo lelo lobby soki tobongoni Congo na biso ekobonga o Congo na biso ekobonga o Congo na biso ekobonga o soki ezali mbano ya liboso ya koya na biso na diaspora. Merci mingi nakopesa nga mwa attention oyo biso na diaspora ezali nango podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsil kouta Canada na kati ya podcast oyo nazali ko apporter moi contribution na ngai na avenir ya Congo na biso mais en passant par le développement ya congolais ya diaspora et nazali ko attaquer principalement mentalité ya congolais ya diaspora pour ceux qui mentalité ya congolais ya diaspora est changé na lolenge sengeli vi na ye ko bongwana mbongwana wana eza ba richesse oyo ya ko mema lobi na Congo richesse ezali kaka mbongo teo lelo tokosolola likambu ya kokon bima na kokon tanazoloba kokon nazomona elili kala na bumwana so nakota na zamba komona kamwa eloko mo lokola mwa liboke na soko fungu na kati okuta mwa mbinzo moko avana na kati résidence na ye planète na ye vine le kwa na kati kokon ezali tout simplement oyo vocabulaire to yoka ngo mingi na bamboka bapaya esprit de ghetto oyo ezali ko caractériser bato ya communauté songolo balingaka toujours kozala entre bango omona ba chinois bango na bango okomona ba japonais bango na bango omona ba congolais bango na bango okomona ba tunisien bango na bango esprit ya kokon esprit ya ghetto oye na mboka mopaya o retrouver bato mibale misatu ya culture na yo allez bokangami botambolaka kaka ensemble bosalamaka kaka ensemble bozalaka kaka ensemble yango nde naza kobenga esprit ya kokon et esprit wana ya kokon ezali kofrener développement épanouissement ya bakongolais mingi na kati ya mikili ya poto esprit ya kokon to pe esprit ya ghetto eza pe na mwa ndambo avantage nango et avantage ya munene penza c'est sécurité ko se sentir bien na mboka mopaya tango kutene na ndeko na yo oyo bolobaka langue moko ou boliaka nourriture cuisine moko ezo ko rassurer eza ko sécuriser yo okomi na mboka mopaya oyebi penza mutu te ozotama na balabala okutene na muninga na yo congolais bazobeta masolo na lingala na swahili na kikongo obi wana ndeko na ngai opusani pembeni ozwi mwa assurance okoko tune mituna okoko orienter yo quand bien même que na baka mususu malheureusement bandeko na biso moko baranda biso ba mauvais service na bamboka tokuta bango ba échoué na tel aspect ba yeko zoma le plus tard mais ole ba sunga les nouveaux venus babino yepe fois zo apende gogo alexo kana nziro ya lekaka ozwa nanu batem mais esprit ya kokon ezali na ba dégâts mingi ona moni na mo expérience na vanya mikila poto na koloba moi quelques exemples tout simplement en espérant que ndeko na ngai soko za na kawana lelo okobima na kokon il faut kobima na kokon ya liboso esprit ya kokon ekosala ke ozaka kana même mentalité oyo bozalaka nango na mboka par exemple na yebita ozaka na Afrique tozalaka na muninga moko soki abandi ko betelo masolo ya poto yo kokanisa ya sakoma na yebite nazali ko alimenter ye na masolo wana
Et je voyais batu bakoentouré ye baza ko consommer masolo le lokola batu ba mela masanga na bar. Quelquefois on a poussé na yoka ye azalaki oyoka masolo zo betake tant on a kokoma na retail na kena magasin te na somme ensemble tel na beti bo do azoko présenter ba griffe na ndenge ya kosakana te. Et un jour azo occasion okene na poto quelques années plus tard moninga moko tokolaka pe na ye to kokuta na sunde ezalaka kandenge ni kingani aya zali ana pe nini atangenga pe ville nini atangenga vie ndenge nini vie abina kenda kotale mon cher na ville wana yana mutu abeta sable rola ete wana masolo bandaka na mona Congo peut-être rêve ni yango wana akoma réaliser siko soki boye kokuta na lisusu na kati ya bamboko ya poto bozongeli lisusu kaka likita na bino ndenge bozalaka kovanda kuna na Congo bobetaka masolo na bino wana borevaka okotikala kaka na mentalité wana même 20 ans après. D'ailleurs récemment nazali kotanga na Facebook na moni musicien moko nazalaka kolinga orchestre oyo azali kobeta kala naki mwana moke nazali koadmire orchestre na bango pas ye personnellement mais orchestre wana azalaki même orchestre kala je devrais être na première na secondaire. Tout récemment na moni vidéo moko ya ye na monene moko boye bazo solola ndenge basalaka ba vidéo na Facebook les mêmes grimaces na yebelaka ye na bane wana le même langage na yebelaka na bane wana et choqué nga tellement na bime muto a évolué te muto a kola te. Et comme j'aime aussi lire des fois ba commentaires ba congolais na écouter na commentaire moko qui faisait la différence les autres zaka batu qui s'alimentaient encore na ba futilité azoloba na batu bazo melanga komela. Donc c'est ça l'esprit à cocon même si ce sont des futilités bazo sepelaka na kati moko kaka na mona akominga na bi papa oyo ti lelo akola te na bi voilà quelqu'un qui a raisonné. Esprit à cocon et que ça là que ozomona te que ça fait 20 ans que tu es là dans cette mentalité ya foutaise. Okoye bate ça fait 30 ans. Yami balé eza barrière d'esprit, bien mode barrière d'esprit. O esprit borné. Mutu oya okuta na ye boye obetele li solo ke toko sali kambu boye kabi bilone no simbate yo nano muna o simbate yo congolais yo congolais yo ko sabanga yo congolais borné pona ye biloko na faut ça mundele pour ça là borné d'esprit parce que l'esprit na cocon na vanda azalaka na batu borné d'esprit ba masolo moko ya 4000 rawa et lo comme ça et coquille esprit à cocon il peut so aveuglement de et rendre aveugle aux hommes na opportunité te aux autres opportunité te aux ezali nzinga na yo et pourtant ezawana tellement lingo vona kaka na ba master wana tellement lingo vona kaka na quartier wana tellement lingo vona kaka na province wana moyen au moins opportunité monsieur ezali pembeni ezali te yo et des fois batabwe malheureusement bon rolelaka mundele fo mutu ba basala bo on a toujours ko accuser batu ya ba malheur na yo et si jamais aucune église okuta pe ba faux prophète ba ko prétendre que ba moni sous sa malheur na yo ezamboka bazo réclamer yo et batu moko boye et les musiciens chrétiens pour ajouter ba ko yema banzembo banguna nanga ba ko mona nzambe sala ko banguna nanga alors qu'en réalité ça yo moko esprit à cocon aux yeux ba ko bimate na cocon wana au mona opportunité. Je félicite bande ko mingo bazwa courage ba kena ba province moko congolais ta mo azala te akena kuna apela na e na kutana na ndeko mo congolais na ibité soki na ville ovana na ba congolais ba yebi azala na mboka wana po na kutana na milliers mo ya mindele et ya makamwa minene ba niveau mo likolo ndeko wana aza mukonzi na département ko sala mapapu ya ba avion na ville wana congolais na beta li solo na yena ba congolais zo na yebi mutu monta yebi maza congolais okomone te amata ba niveau akota ba circuit mususu a évoluer ndeko ozana ba mboka o mutu eko ko fungwa mais ozaka na kati ya cocon yango zo mona opportunité te na landisi ya mususu esprit ya cocon ekosala ke e retarder intégration yo ya na poto bi oyo ko na poto ça fait 5 ans 10 ans 15 ans de onanga
progrès mo ezalité non pas parce que na mboko ozali na ba kale leki na boyi réalité na te mais des fois yo moko nanu esprit à cocon. Comment voulez-vous que mutu na mboko la France oza incapable de s'exprimer en français après 5 ans 10 ans au na mboka wana? Or la langue ezelo kwa liboso na intégration ya mboka. Mboka nyonso komi langue ngana kaya na mboka moko anglais na anglais nazaki grand déranger na ba prof anglais na classe. Prof na anglais moi bisanga biyo un jour opesa nga raison ngabi rien surtout na Congo biso ba français anglais na kena ngwapi et puis et là on est prouvé nga anglais opesa nga ya solo bandeko na me retrouver na pays moko anglophone na biga how are you good morning na good night na nini j'étais condamné à koyeba langue nakuta na opportunité ya business mais moyen na m'exprimer zate ceux qui interprètent azati na kina ba place funa dépendre ba mister mususu ba aider ngai be bango ba s'occuper et local biso za langue. Comment qu'on va dans un pays où yebi koloba langue ya pays wana ti? Je ne dis pas qu'il faut bêta français ba français, non. Moi je suis fier de lingala d'ailleurs émission dans salon na lingala ba na ngana ba na lingala. Donc kokon sala ke et aveuglé yo et puis ko sala ke moyen ou accélérer intégration na kata mboko ezalité. Bato ba bima na kokon ba sala intégration rapide et tourna des fois bato ba kuta na mboka. Et malheureusement des fois au créer ba jalousie na bango. Mumuna mutayi ga lobi lobi abano kinbo no non alingi makambo kokonte ayebi pourquoi za na mboka na azana po abuka ba barrière aleka munela zona ba mboka na sakina ba mboka ili sala ni lisafa ponga na vana na lisafa bande ba wuti ni kote bobi lisafa place ezali comment mundela comme na lisafa olava na ba case na biso mundela beta dene de château ondira wuti na ngona Belgique et à part ça asu da tere muso munene avant ça chevaux nae mais biso tout ba kolombo na ba case mundela chala donc paradis nae mundela zu courage abangi te que les animaux sauvages ba kododa ba kolia aye penda va mais yo ye na mboko minde zali partout goudron de ba goudron partout ndeko ozo banga nini ko kenamra na ozo banga nini côté la bango mundela côté la bisoti azwa ayeba découvrir azo sasa mboka na ndenge ko sakana ti mais yo ye pa na ye ozaka kongoza na batambushima ulingovana na batakwilu ulingovana na bata kokon na lobité que tous bima na communauté tous na communication na communauté le mal c'est de toujours être là dedans tourner là dedans raisonner comme tout le monde bon il faut changer au moins l'opportunité au moins bloc comme sous ni ko na Congo minga ko bezali mina sukisi ne loko lelo so na Congo lelo so c'est que Congo na biso ngo to bi bongi to zongi Congo o mema nini ah non ne me dis pas ba conteneur ne me dis pas ba valise biloko surtout ba oyibango mbongo aussi là nango mais bongo oyo ko mema na kati ya bongo c'est-à-dire des expériences vécues makambo mona makambo yoka biloko étudia wana eza richesse ko sakanati ndiko 5 ans on va na mboko ovandi ou apprendre nini o lelo soko na Congo okoko lakisa ba congolais 30 ans au beti à l'étranger lelo soko na Congo bagage nini okoko ke no vandi si ba congolais o kabula bango premier voyage na sala na zone na Congo après 15 ans soki 20 ans na kei na vandi si ba mista na to ko na bango na ibandeko lilalo bo négligera bobi combien d'emplois lilalo ko créer na sala bango démonstration ya misala ko bote manelala lilalo ko peso jus lilalo ko peso parfum lilalo ko peso bonbon nabi bato ko lona bato ko buka bato ko transporter bato ko transformer bato o ba ko ko tira magasin bato ko teka na tangeli bon bana mai batira bouche be nabi wa lilala kaka siko na combien de fruits na kata Congo na mema mbongo te na mema bilamba te bongo bima na kokonde ko na ngai au moins opportunité au changer vie na yo au changer vie famille na yo ozana quelque chose okoko memela congolais okoko mema na Congo okoko transformer Congo kozala kaka te ke au parfum ya pamba na ba produit na ba nini ça c'est des bassesses ndeko nanga bima na kokon boya ba masolo ya ko tourner en rond boya ba milia ko tourner en rond kota surtout bande ko besoin Europe na ko ba pays ba kangama ko beta pays moso kota okena o bimi na oyo sai na kende mona yoka so na bango créer ba relation na batamboka wana kote la bango yebela bango okozwa makambo eko fungoliso bo horizon pe bo
plus horizon so ko fungama plus pe ezomema épanouissement na kati ya vie et épanouissement ya vie ya mutu et ko se traduire un jour l'épanouissement il y a un pays ce qui mentalité na yo na mentalité nanga échanger kongo na biso attendez ekobonga biso na diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biso ekobonga au micro kongo na biso ekobonga c'était Jean Ndinsier commenté Bekabola